Parce que moi si naie balala na mbai naie luboko ya mbai naie kendeki pa mwana elongoleli ya loboko wana tanga tindika shiko fini mwana ndenge kendelaki ekamusaki tanga sutuki atala mbai na subi to éviter moi si palala kita musu déjà kufaki kala moi ça yo sutuka ba 3h to 2h lulu Abelité, on y a de rien, abelaki. Tu vois, il y a de rabeli, toke, toke, peut-être la chinois wana, toke, na bangaliema, toke, nga banana noke, kota la yamu de na mona ite. Muto akokana pour le zate. Pour le ta sa pompage, ma bon on est à bon. Pour la ta zo bunda, ma bon on est à bon. Pour la zo sa nyoso ma bon on est à bon. Voilà, comprenez. On a fait pour Lulu Mingi et puis nakenda voyage mon apone on a kuta pour Lulu prêtre. Oh. Mon on le fali maswa kwa ebi, c'était mbaga ebi, mame pela ebi, tozana bango na point noir. Oui. Le boss yo ka ba boss pendant ti boss ya London. Laurent Sokoko. Laurent Sokoko. Na point noir wana pour Lulu. Soit côté bois s'il est toujours dans la case à Libonda à pas boss Eric Mbamba na bandal na 8 décembre ah donc bandal le kangami pour na pululu donc moi paye bandal le kangami pour na pululu boîte awa et kangami pour na pululu masanganya c'est comme ya biso donc à ça la succès mon boy biso mo kutu bande ona basi to vous avez peu fier pour na pululu ngana pesa ka merci na mama ni mama jour ba benga biso na kinga kati na moni mwasa mundu ya zolanda mundu muso ko pesa lelo po ba yeke ye pas contribuer mais na suka aoye bana sute bana balia ndeni bafuta ndeni ni minerva ndeni na moni mwasa ya mundu mama na ni mama na biso Yvette na moni ye na kinga kati na moni pa yozo biloko tu vois. Donc faut arrêter que au salika na sentiment pour batu ba yeba yo ba betelo maboko non faut que mutu akufi lelo so pesi et si là mais sikoyo pour consoler faut sande mon livre la pesi mbote en tout cas et ça langa bien et puis mbala liboso biloko nga na zwa ki na vie oh maman livre pesa ki non na zwa te toujours il faut ba millions et puis tant banda ba mouvement ba succès ngo toujours ba millions mais aujourd'hui ngombe ya mobimba aujourd'hui des cartons sauce ya poisson de mer aujourd'hui ba biloko belé donc et ça une émotion na pika crise nga bijou de dans za boyo kutanga naza pa biso de naza pa mbaye nga donc naza na vie nanga tozana ba vie na biso privé tam susu ngande naza boye mbandala nga moko boye ya sepeli nanga te fa bomanga tam susu na belle famille nanga tam susu nga mo na famille nanga moko tam susu na tambola mabe to chaka théâtre te pote ba théâtre ngo ba biso tozana ba famille na biso nga na ko linga te matende ozobo bozana second asaloka mabe to yo sa second mabe te esimba te le bac est beau à perdre ndoki ya solo boya maseki ozomona. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grace Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grace Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grace Beauté Cosmétique Paris.
N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Mathieu Bonchier, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mesdames et messieurs, merci à tout le monde qui nous suit. Merci aussi à notre patron Tracy Mbelenga Pro, Balobi, 100 000 et quelques abonnés. Donc, bonne fête à nous les travailleurs d'Elengi à Congo. Bonne fête à tout le monde qui nous suit, à tous les Parisiens, tous les Canadiens. Donc, Naba Canadien, tout n'a pas si bien Bambote et Belé. Donc, je suis là pour mon boulot. 2020 c'est bandit déjà, malgré tout ça matanga, malgré, donc je suis là. Je remercie beaucoup Alfred Dadi Misaka, Yonde to coach en 2020, garçon très responsable, Odilo Mampouya, donc sans oublier toute la famille Mbala, Barota la Mathieu Bonche, donc merci à vous. Merci à Olga Mongita, Oninga ya Diama, Bambote Belé. Je suis là. Avec beaucoup de tristesse, avec Bijou la Reine, donc Toko le Lara à Pouloulou, mais tout sur le même bilan. Il y a Bijou la Reine 2019 et l'équipe Boni. Bijou la Reine, Boni. Bien Mathieu. Santé, ça va? Nangola, Nzambe, ça va. Voilà, tout ça déjà les lots, presque le janvier, les 8, les 6. Hein? Donc bilan Moussala 2019 et l'équipe Boni. Merci beaucoup. Ndeka na loba na bandeko no mususu bilan nga na début donc janvier, février, mars ezaki vraiment mabe makasi. Mais le quoi biso to ça biso bana nzambe to ebinda kwanganga te nzambe akosa so grâce na ba fin mama bien lekaki et puis na fin mbala liboso na pesa maman Olivier Mbote. Oh. Banda na botama, na banda eko revango. Mbala liboso, esala nga émotion. Na kati ya bis, taba esinga to ke kinga kati na oki, tema na muta somo. Malé mama Hélène Kibuku. Maman Hélène Kibuku, merci na ba conseil. Donc esala nga émotion. Okuti na maman Olivier. Na pesi Mbote. En tout cas, et ça l'a bien. Et puis mbala liboso biloko nga na joie qui na vie. Oh maman Olive pesa qui. Non na joie te. Tozo so ba million. Et puis tant banda ba mouvement ba succès ngo tozo ba million mais ozui ngombe ya mobimba. Ozui des cartons sauce il y a poisson de mer. Aujourd'hui, biloko belé donc
et ça émotion na pika crise. Oh. Et donc na début yo otuninga bilan ngati. Donc na suka nde salenga bien. En tout cas na kumisa nzambe yo ka lo sambo na biso. Voilà, merci beaucoup mais balobi ko kende na bino pe pas maman livre potangi kombo moi tricage eza. Tuninga likambo wana tenga na biyo tuninga bilan. Alors na kotimba tant que n'est pas maman livre babi moi tricage moi ezala ki on dit ba master msuba ya kité misu pe ba bosani ke bozana matanga misu ba bosani moi marambebele. Non. Obi ke kam singa batu nyonso mama ebi bango nga kuta pesinga mbota bi Bijou la reine, c'est toi Bijou la reine. Et ça nga bien moko. Oh, maman ebi ngai. Le ça nga bien ma case. Tricage ezalate. Tricage ezate babenga mutu nyonso. En tout cas, on appelle ça maman ni maman merci parce que pesa biso moi nakolo bani na français. Moi position quoi. Bande on a besoin de sous yeba de maman déjà ba kenda ba voyage moi position kutana au côté pe na ndako ndeko moi ça stable quoi moi vie à bien ça va mais merci vraiment la maman ni maman pour aza motebo moya bolingo moko bolingo wana kutu atanga kusona bina na bolingo ngo ezala raté en tout cas vraiment tricage ezala quitté. Voilà, merci beaucoup. On est à parmi Marambo et Lekilio l'année passée, donc gloire à Dieu. Donc gloire à Dieu. Au côté de maman livre, mais tout cela, n'est-ce qu'on a bilan à eux peine à boulot. On dirait aux aérola la mouquin de toi qui Bijou la reine. Trop d'enzonzing, trop de production. Et ça point. Ok, na zongi yo na episio na janvier, février, mars, avril. Donc na ba 4 on ande ça va parce que so ke pa Nico Chege papa Edo Kaungu ve Takis ve Dikando ba obenganga grâce à Nico Chege ok pas Yves Lubamba donc darling obenga yo donc ça va naza quitté mais na zongi déjà na zongi vraiment naza vinza ngai Bijou la reine naza déjà oza déjà oui parce que na vandaki mais ba benginga naza déjà. Ah, pe balobi nzonzinge koma nango olataka taille nini ketch nini numéro nini malamo e au salle théâtre yoza mutabon olata taille nini aussi. Donc ba ko dit toto solani ka tout à l'heure balobi men nzonzinge kofi ba ko moyela ba na ba body bana ba bomi musala te wana yango te wana yango te biso toto banda ngai na banda théâtre na ba DVD ba magnéto ba CD to comme na ba flash donc to ko na ba YouTube na yo kali solongo te bo comprendre papa mso kwedi na pese mbo te place azalinga nga mingi peut-être question tout ni eta msusu ayebi na été to ayebi na ye mais à répondre bino kapo botika au déranger na ça soit mais bandanga na banda musalo yo ba 10 à carré moi na banda la solo 10 à mat na kasanvuka donc kasanvuana donc mon appelle ba soda bazawana mais ba ibi masolo nga na oloba donc voilà mesdames et messieurs je suis avec lui Bijou la reine mais Bijou la reine to solana lelo yo babi makam nyonso ya mabe et combien pas na bino artiste comédien bozo boire na bambasu bozo bomana bozo sala bozo tiana ba poison Bijou la reine ceux qui conseillent lelo eza année ya sika 2020 oyo ko yebisa na ba master na yo ba collègue na musala oko yebisa bangoni. Oh matie na ngai nga Bijou nde naza boyo kutanga naza pa biso te naza pa mobile nga donc naza na vie na nga toza na ba vie na biso privé. Tam susu ngande naza boye mbandala nga moko boye asepe na nga te fa bomanga. Tam susu na belle famille na nga tam susu nga mo na famille na nga moko tam susu na tambola mabe. To chaka théâtre te. Pote bato théâtre ngo ba biso toza na ba famille na biso. Nga na ko linga te matiende ozo boye boza na second asaloka mabe to yo sa second mabe te esimba te. Le bac est beau à payer bandoki à solo voilà maseke. Nous au mona bamba suana en tout cas boto éviter pour ma beza mingi mais météo a souffrir nango maman na biso epela toujours mbasu
Lelo toka qui président Vidélé poison. Donc et on a l'obité to contrôler na vie na biso ndezalaka o contrôler répertoire na yoti. Banani ya mabena longola bango bato ya malamu na tika bango ezala bongo. Donc ezaka bato théâtre te to boité. Tozana mso bato mutu mso asepelani na bijou la reine te. Bijou la reine nani? Na ofena sale bona trikele non. Bo soana te bokutana te mais si ko faut tala eloko on appelle so rangote. Poser un problème na été. Soit bokelo mbasto pese zote. Mais ceux qui ont un problème na par exemple au lieu qui mbongo na ye, au lingay mobile na ye, au lingay mwasi na ye peut-être. Baza pe ke balinga baboma ba foyer na musana mno baza. Toza un monde. Toi na monde mutu msupe boye asepelani kana mobile na ngai. Mais ebi kato mobile na ngate. Abika donc azan aposa mobile na ngate azan kana posa détruire. A détruire donc foyer na biso. Donc pas na yeso ka ke bijou la reine na bo série ke mbamba bakabwani asepeli. Donc mission na ngwano le binota pasteur na biso Moïse Mbi ya lobi Congolais aza mystique. Alors linga trikele yo et puis a gagné les rien mais asepeli na kaka. Moni na sensual. Mais tous la famille, tous la bolingo makasi. Voilà, merci beaucoup. Mais quand en 2019, Bijou la reine, quand on a mon nabino beaucoup fait, il y a Minondo atika kibiso, président Mondouera atika kibiso, Lelo Pouloulou atika kibiso. Et puis na se Mindondo, et na se Mondoueri batpe bakufaki batateata mususu bateta bahebante, na se ya Mindondo batu mususu bakufaki peut-être batu baye bangote mais c'est Pouloulou pe batu musu pe bakufi na moni joli moi dire joli moi dire kufi donc toza ebele liweye to sandeni to kangote lelo ekoza pengai et on a lobaka bo sunganga tant na olela pa na bino bo soutenir nga na lia na minu nanga na okelengi ke boss Simon Loa kwa petaki. Moi qui étant boss Simon Loa kwa pesa kinga na sepela ki na sa ki anniversaire maman Nathalie vu la pesa ki na sepela ki na sa ki anniversaire maman Monique na Luanda Mikolo azan en Belgique na sepela ki tina écologie na sepela ki bongo ndezalaka mais so na kufi bo tinda no ye bananga te peut-être bananga bo zoate po famille nanga de bananga baleki nanga donc na sa famille te famille nanga de bino ozomona donc faut que tozaki na ya Mindondo lelo ya Pouloulou mutazalaki bien alalika bo alaleli mwana donc ba version ebele te nzoto pete nzoto za pete baliwa nyonso epesanga somo na ebso tinde naza bono na komi ataki na kitambo te meto a 0 mètre na okoka te elekelanga jour nazwa sango wana journée wana na kokata ko lia te ko sukola te kutanga kutu na sikote na mbetu kande ezala boy na fungoli connexion oyoka donc elekela ngati siko na koka naza na courage wana te na mona na binzambe to sai mokili nini po muto akoka na Pouloulou azate Pouloulou ata sa pompage maboko nezaka bongo Pouloulou ata zo bunda maboko nezaka bongo Pouloulou azo sa nyoso maboko nezaka bongo. Non avana na Pouloulou mingi et puis na kenda voyage mona pona na kuta Pouloulou prêtre. Oh oui. Donc ba boss oyo ka ba boss pendane ti boss ya London Laurent Sokoko. Laurent Sokoko Willindeke ma copine apese ombote Laurent Sokoko boss ngape no ya Mathieu de abetelinga basolo no ya Luanda ata na Luanda te meto le la Pouloulou ti moi code sala bien. Donc na pointe noire wana Pouloulou soit koti boisile tozan na la case ali bonda apa boss Eric Mbamba na bandal na 8 décembre awa donc bandal ekangami pona Pouloulou donc moi pe bandal ekangami pona Pouloulou boîte awa ekangami pona Pouloulou masanga nyonso comme ya biso donc asala succès mo boye biso mo kutu bandeko na basi to vous avez pe fier pona Pouloulou mais elekelanga
mambo na oloba fali maswako ayebi 7e baga ayebi mame pela ayebi tozala na bango na point noir to lia to meloza donc a branché na mutu mo boye a fouté le billet ya avion OK okiti na Braza ozui sous avion kiti na Kisasa on Kisasa oza bien a babengi po zongi susu donc na ebité so no lela pulu ndeni mais nzambe katoleli mingi toleli vraiment mingi nzamba sunga bisoka to zakana kimia po eloko eleki kimia ezate Voilà, comprenez mesdames et messieurs, mais si autant la famille à Pololo. Okolo banini na bateau pe basunga rabino, bateau pe batika rabino te. Famille atika même bana ebele et puis atiki mwasi. Okolo banini pona bango. Ah non lo banini, batongo bazaka tant que toza show boye, bakomo tinda na bambongo tant liwe kei liwa tokunzi mutu eza osute. Ngana pa saka merci na mama ni mama, jou ba benga biso na kingaka na moni mwasa mundu yai. Zolanda mudu musoko peso lelo po ba ye ke ye pas contribuer mais na suka aye bana sute bana balia ndeni bafuta ndeni ni minerva ndeni na moni mwasa ya mundu mama na ni mama na biso Yvette na moni ye na kingaka na moni pa yozo biloko tu vois donc faut atte que au salika na sentiment po batu ba ye ba yo ba betelo maboko non faut ba ke mutu akufi lelo so pesi e sila mais sikoyo pour consoler faut sandeni tobite à chaque jour mais moi événement au kanisi ba décembre bo moi so vanda kabi mobile na ngana za kine ero sombe bana bilamba ero nini au kanisi ozomona na sonswana est-ce que Chico Pulula leli pena succès na ye ndenge pena izalaka na mboka na biso ndenge za ba kanisa ba comédien to ba acteur ya mboka na biso basala théâtre est-ce que leli en vraiment Chico aliaki na ye mais aza mukie amwa mukie na qualité na qualité azaki na succès belé fala kola a qualité mais aliaki na ye mais pas vraiment azana no elenge azana mwa mukie bululu belité omoni yam de rien abelaki tu vois yam de rabeli to kende to ke ba peut-être ba chinois wana to ke na ba bangaliema to kende ngabana na ndoke kotala yam de na mona ete atana tiki biloko na mona ete tebike quand même tabelaki asala crise asali 4 jours na 5 jours na hôpital wana ba chinois na njili ba memi ba transférer na ngalie manangale masala 20 jours ayo kufa moni to ebeke quand même mutu avec so ane ça qui est compliqué que mais oya pululu ça qui n'est pas bien akufi na butu donc eza passe eza choc moko toko betela ngoli solote la passe bato msupe balobiani ataki mwana asala kibo est-ce que version ya malamu peza non parce que moi si na ye balala na mbai na ye luboko ya mbai na ye kendeki pa mwana elongoleli ya loboko wana tanga tindika Chico fini mwana ndenge kendelaki ekamusaki tanga surtout ki atala mbai na subi to éviter moi c'est pas là qui tombe déjà koufaki kala moi ça yo ka ba 3h to 2h au mona ça me zaka pas si mais to ça ndeni biso ba to tikali to za la teke to za na show ya makambu nyoso ya bandeko na biso to msumu ra kufi to komi bolingo bomoko ya mindondo ko kufa to komi bolingo bomoko to bosanaka tant muta kufi lisusu to zongi photo lingana photo sala boy pasteur Jean-Paul Mayata
na pese mbote bisikazala alobaki na yango ozomona nzambe atinda ye mpo na biso fo tobongola mitema tolongola bakisi tolongola jalousie tolongola mitema mabe nde kosunga biso toboyi te mutu na mutu aza na famille na ye mutu na mutu aza na lingomba na ye asambelaka ngai asambelaka pa apôtre Gilles Bumba Makengo na église Dieu créateur Dieu de Sikatenda elingi oloba te ke soki ozosambela nde okokufa te mais faut obanga nzambe faut respecter faut kotambola na sincérité ato kufi na yo mais nzambe ayebi ke o mwana nga ozomona voilà, merci beaucoup. Pour finir avec vous, un mot de la fin. La bande de peut-être Bayor Lilanabino. Et bande comme super comment matanga tapage, faut ba mon na yebalata OK ba comédien, na ba comédienne, bazana souci ya Chico Pululu o bande ko belé ba kolela de na musika na Beritazi. Est-ce que banze moment papa yemba yemba pona matanga ya Kester? Douleur. Naebi susunze mususu ndeko nanga miyake ayemba bi ne bembe bakolo matanga batikala bao bakenda ba payaki a changer azongi kitya matanga etikala vide donc ezalo ko biso to kufeli nde to za un choc to perdre o ba fanatique bo na passe po lingaka ndeko na bino mais moi na maman na papa akei biso nde to perdre. Ozomona en tout cas na osenga boza na bolingo na biso ne bolinga ki pululu bolinga biso po ndeko na biso mwana mama na nga tamsu ya na nga liboso to ya suka to ya mibala ke ya tiki biso bo pesa biso pasite bolinga biso na pesi chéri kwangata merci na ba soutien na yo aza biso na ki ba ko tuna aza muluba to mongo po mbinga mobali bongo na ntomona te bo série Kembamba. Na pesi maman Lolita merci maman Eve camarade ya maman Lolita merci en tout cas Tina Sécologie Irène Lengo na bosanité maman na biso Hélène Kibuki muninga ya Margot bakolo Weston bana poto ya solo bana Suisse bana poto Suisse ya solo donc bana ba mama ya poto ba bana ya poto ba yebi masolo ya forme maman Hélène Kibuki na pesi yo merci mingi boss Eric Mbamba la Suisse na pesi yo merci na pesi ba nga divin Kilmal donc ça Kilmal apo petit apo comment les arana Yamboka Eliko apo wana petit apo tozana grand prêtre boss de boss Apollinaire Mapota babi aza Nicolo aza en Suisse Rit motema no Chari Mbezi merci na ba conseil na yo to monaki yango boyamba ye Irène Lopez motema Tony Lopez boyamba ye Jean Petit Manga boyamba wana beau-frère nangai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Donna Monica Coca-Cola, Maman Sociale Donna Monica. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alfred Adi Misaka, respect à vous. Respect aussi à toute la famille Mapesa. Irène Makalebo, merci à vous. Laurent Sokoko. Laurent Sokoko, Babi Boss Laurent Sokoko. Bijou la reine Yeyo. Bijou la reine, moi ça me bige. Bijou la reine, boss Laurent Sokoko. Wana moni Willinde ke po, Willinde ke motolanga. La dit Schengen femme d'affaires, balobi moi c'est à tembe, moi c'est à solo. Na bosanité, boss de Gama. Boss de Gama, babi mokonza ba pharmacie na luka pasoko beli po mutabikisa yo. Pharmacie ezara moko ya boss de Gama. Na bosanité babi Oasis. Babi Oasis, pardon, bon, excusez-moi parce que janvier on a zo kende pe à Dubaï. Babi Oasis yende soko lingo kota Dubaï. Babi Oasis a fungoli et puis à Kangi. Soko koti Dubaï, Babi Oasis a fungoli agence César moko idéal service. Idéal service, il y a Babi Oasis. So ça poso tinda mituka na yo. Ezala 1000 mituka.
ezala mbongo ko banga te idéal service babi Oasis c'est ça et comme appelle à Paris kala mingi te maté wana na solution babi Oasis a solo la ranae. Merci beaucoup Babi Oasis idéal service. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau numéro avec Mathieu Bonché. Tole la Pouloulou na Kimia. Tolaksa bilambate. Tosalara Moussala. À la prochaine. Pouloulou à la tarabilamba. Pouloulou a été tétier monstre. Yusko yo l'excellamba ni ponga na omona na batena la Pouloulou mutakala o na la gomme to makolongulu pa Pouloulou monstre. Aïba ko boudé, aïba tout. Donc Luka Kimia, tous Lukara Kimia, tous les ndeko na biso. Vous comprenez? Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. C'est un beau te Francky. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.